malgré n'a pas occupé. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papigène Tolobe la vie. Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Tolobe la vie officielle. Avant de commencer, j'ai fait un coucou à mon boss, à Papigène. Papigène, mon bal à 2 mètres, je te salue. Pourquoi pas à la patronne RK Congo, je vous salue. Je profite pour saluer aussi Maître Alfred Koupessa. Maître Alfred Koupessa, balobi sur un beza document. Ko samba na ote kende kana Paris ou soit bengue aelono kinunga okozwa document na ya sixir. Je salue aussi Odocave depuis Allemagne. Odobana pesa Beauté, na PCP Beauté, Odocave depuis Allemagne, je te salue. Pourquoi pas à Papa Simplus depuis Londres, je te salue. Washington, les grands pays super tontons, je te salue aussi. Patrick, Platini Chipamba depuis Canada, je te salue. Je salue toute la famille Mamengi, notamment mon papa Zéphie Mamengi. Pourquoi pas ma maman Sophie Mamengi, je vous salue. Je profite pour saluer aussi Aigle Royal Kolozala. Aigle Royal Kolozala depuis Belgique, je te salue. Je profite pour saluer aussi Couple Kinunga, je vous salue. Je suis pas seule, Zoé. Bimisanga Vimbisanga, je suis avec les maestros, Godé Lofombo, Tolobe la ville, le Bosoto Yambae, Tomek un peu Kobeta Masolo, voilà, Biso Masolo Akala, Namanda Mwasika, Izalaka priorité, Nabiso, mais Mingi, Kalanem de Rapinza, priorité, Nabiso, maestro, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ah, santé Gitoro, Nebe Nanzamba Linga Mutazala, Linga Kelela Bisonde Nazasko, donc température à bien, bâtiment d'Iker Kitoko, tension peu normale. Ok. Noir, tous la tristesse, paix à son âme, chaque Congo, avant toi, nous bêta masona, biswa kala, papa oyo, aibeko sangsa artiste, papa oyo, abandeko bunda pona, onyo so tangami artiste, eza cinéaste, eza la peintre, eza la nani, donc, les latiki biso, pas ces apinza, moi, les loba ponae. Paix à son âme. Nazonga okanisa ngo trote po eza choc ezo bakama likolo nanga po azaki mutu azaki na confiance nanga et nga na comprenaka ba démarche na ye lelo siko perte a bongo nazobanga makasi po eza perte moko bien te omoni yo oza na problème mais azolata problème na yo tamsukuti yo oza responsable mais ezosenga place moko esi akomaki ye nde mutu akobenga yo. Biso tokutana bakuwa na toyebi po bao bayebaki valeur na ete bao bazwa ba problème te bato bazaka na bango na bomengo ebele rien que mbongo ne kosala nyonso presque mais biso bao to vivre pena na vie na ye toyebaki valeur na ye eza perte mo makasi perte makasi po mutu remplacer ye eza pasi po foza na bolingo epunu esenga mbongo te bolingo ya bato. Alors, bolingo wana lelo na mokili lelo toza nango supenate. Oye ba Valeria bana ochela bato. Na yebi nanga simaliwa bato to ba ya kosala beloge ba loba. Mais eza perte mo makasi. Perte makasi. Na osenga boloko eza makila nzambe tamsusu na mwana na ye akopesa ya continuer loko na po. En tout cas, si on a makila, on a été pour ça la rôle, c'est facile. Est-ce que vous avez un jour, nous sommes tous les filles à Chara Congo, à Liembongo, Chara Congo a fait ceci, Chara Congo a Saniboé. Le quoi dans la makila et Tamswego Simba. Pour en tout cas, il a passé. Ndima Rofingama, Ndima pour guérir Zaki a yépé Bobo Bengani, Pena, Nicolas Bioko, Lobia Hilisus. Yesu Sine Kamakam, Bino Simba. Donc, Zaki rôle moko. Eza facilement te pas moto salon biso ba humain ne na ebeli nde tozaka rôle wana eza difficile eza facilité na bandi moto olinga remplacer bon toyebi mabongisa nzambe te nzambe za nzambe ako msape mutu mususu mais pour le moment na bandi mwana na eka mtako salon poza na mona makila et ozala ka mo encadrement sûrement ozala nango
mais mutu mususu nayebi te bino bolali na bino ye 5 heures sa bimaki okama bina coach oza wapi nga na viva yango na malade ya Alpa na viva yango na malade ya Dominique Mabwa do ya komaka vent yo kutu mokolo makambo ta mususu lekane na pongi po ikomaka koti retard na ndako ya ta koti retard tongo sa bimaki azali lobi na kina ministère na zoka ba témoignage ndenge ya kotaka makamba batu ndenge ke no vandelaka bango ndenge tungisaka ndenge ba makamso salama pona ye non nzambe ka azwa molimo na ye epema ya kimia apema na kimia mais tozomwa loka matanga ezomela ça fait ça vendredi tote ça le quoi 3 semaines banda kufaki bon aza mwana mokete saka kongo aza mokolo bakundaka ye loka bebe te aza mokolo aza na atiki nano bana et atiki libota famille na ezali c'est tout à fait normal ba organiser ngo et kotala makambo ya sel na mboka na biso na culture aza mta négliger te yango moni temps autour eza normal pour na organisation ezala pena digne bobseke ezala digne ya sa mto abundela bato ebele sikoyo ya kufi bato ebele pe fo babundele po alelama bien ndenge barimer ezobima tokenda biso tokota mpe ka na actualité ngo mpo tozonga mpe mwa kala mpe barimer ezobima chaque ave chaque abelaki ntango abelaki asengaki lisungi président weranson akendaki kotala ye fali pupa aigle atindelaki o ba audio oye moko chaka kongo abimisaki yango mais comme dit Larry bazolobaki o te bango bato babomisi yakenda kotala mpo na nini ntango kaka ketala yakei ntango kaka ya tie mbongo ye pakufi donc mwana barimer toyokaka mpe public nde elobaka bon wana eza bane tolobaka public okojuge bango te bango baza na bango baresponsable te moto to alobaka na ndenge parmi bato na baloba bamosusu mpe ta mosusu aza na ye moto asongisongi babota ye bongo aotikaki songisongi te mpona makambo donc rôle na yo ekocontinue mais je crois biso baartiste balataka biso bangambo ebele ya pour rien ndeko na biso abelaki et azalaki soigné na hôpital oyo presque tout ezalaki ezaka nzambe soki adeside moto okende liwa oyo omonaka na mboka mpe biso mboka makambo eza en place pena te na makambo ebele ezocontribue na nyonso yango nzambe asunga biso kimia ekota chef de l'État a continué ba réforme azosala rapidement alors tozasuna ntango kozela te po tokokoni kozala nde tozala boye te même barimer wana ju mboka ekobonga ekodimine nga na asi eyodimine po leta moto atelema banosala yango oza na mosala kozanga misala moto esala bomona moto atelemi na coin eloko osala yata bandi koprovoke makambo voilà donc nga na ozosambela biso bato totikali tokumisa nzambe po tosali na biso eloko te toza mpe na rien mais nzambe azogarde biso quand même bandeko na biso ebele bazokende na berere mo eloko aboye mpo kaka mboka esalaki boye tomonaki awa saka asengaki évacuation fale akende libanda mais nga nalobaka ezaka nzambe po ebele mpe bakendaka mpe libanda omona azongi kaka na cercueil donc mboka kaka nde ebonga fongolo ezalaka na maboko ya chef de l'état atia gouvernement moko ya bien bato moko bakoyeba pasi ya peuple tozozela yango mpena mais tozobetela yango sete mpo toyebi mboka nde ezalaka yango tolinga te ezonga mbalo mpena todemare kodemare elakisi ke todemare mpena mpo mutuka soki edemare te kozala nango ka place wana soki mutuka edemare osentir mpena ekei ekomi mpe na lemba voilà eloko toza nango besoin yango wana démarrage mpena esalama or démarrage esalama kaka soki volonté politique ezali donc souci na ngai yango wana naotya chef de l'état na baprière
que envoûtement moko te touché nzambe bina sala que envoûtement moko te touché pour tout oyo elekaka eza inacceptable normalement eza normalité osambela lokwa asi adui aprêter serment tovote massivement et azongsela biso mpe massivement et rapidement moi vie pour tout tozoloba lelo soki mboka ekomi normal ebele kodimine mama okondima te ekende na mort komona nde bibembe ebima chaque jour c'est pas normal ce n'est pas normal wana toloba na Kisasa place guerre eza te kende na bamorgue ya Kisasa okondima te alors ntango bato bavandi bamona yango kiza normal ngai ebetanga motu autorité eza normal te si vous soki osali banquête pour normalement faut basa banquête comment bamort ebima boye so osali banquête oyoka wana akufaki azangaki aspirine wana kutu balalaki butu mbomba papa na bango ata na mbongo te ezosalama kutu bana bazokende classe mai ya kosokoleza te bana na capital bana basokoli surtout mikolo mai ekomi vema mai nayebi te situation mai oyo soki envoûtement te ekosalama te mai mikolo très difficile ministre atala mama régie déjà azali azwaka mpe salaire ministre asala makambo ya SNEL azali azwaka mpe salaire mais comment okomona yango normal bana na capital bazokende classe basokoli te mamanga baquestion esalanga mpasi omona nazoloba nazoka mpasi na kati na ngai mpo naza humain songo nayebi te bango bavivaka wapi bato bazodirige biso tozalaka na bango awa bien baza nayebi te bakote na bango kuna babiloko ezalaka te bapénurie do ezalaka te bacourant ezalaka te presque lelo totambola mpe kini momba tokomomona yango presque ngai nazalaki so nabima na zwi babido na tie na voiture nabimi nango mais kote na bango ozwila mai mpe lelo naokende kuna problème moko na biso tokomi à peu près na babanda na bakimbangu na bamatonge tokomi mpe komona ere mo mai eza te eza normal te muito banana wa mataka ko ta place to komi kanyeso za actualité ezoleka na Congo po so toke na est kuna donc moi ezara nini ngo situation est franchement na linga na yeba volonté politique makambo na biso tanto ibana miketo bana oyo ko na ba TV papa Tshisekedi baoleka na ba TV liaou baoloba ngo manque à volonté politique na bana omona ngo phrase mon normal lelo na comprendre que baki na raison parce qu'il a raison pour ce cas politique est décidé likambo esalamaka de ce qui likambo esalamite c'est que politique ezate baboyi na bango o tout ba décidera pour na bien na bango esalamaka ngana pesi papa na raison o tout o lobo juba ko décider au salamana eza na ngoli kama tenter eza likambo organisation eza likambo décision politique lelo so ba décider le fomba za suswa ate abaliba chango le mo l'état to longwa biso moi bien le point on a mis longwe ba le bino mbongo boke vanda pa musu bon point ni na makamusu e sala ma ate volonté wana na nzamba sunga chef de l'état mbalo nzambe pena protéger tu peux côté na bino ba musicien donc ba mbongo na bino ba rire la bino donc ti lelo solution za mon solution zami côté ondo e obomangai moi za solution zami moi solution za ma ba linga koyo kangana loba makambo te so na lobi on ba pekisaka ba kangisaka mais oui ko kangisa pe tsaka ko akota parquet tanto tsaka ko akota parquet nga pina ga rechercher na batamaka sala à peu près ba un mois na tambolate pour la vérité masokoda pour la vérité ils ont mamo tout katangwa so okoniango ba jour wata ba ofutanga na ozwate na ko mobanga makasi na na mta kotela ngate na bana bato ba otale miso ba osepela menga na ozombongo te na préféré na suna pa okimela te na vai nanga na tala ndezo kende jour décision politique ekokwea na masokode obonga jour ba politicien ba olinge bonga e bonga po jour ba lingaka makamutu na ba prévo ba lingaka esalama sama do wana lo esalama te zaka bango jour ba olinga na bango esalama na
Mais tout le monde qui a attend va postuler va faire ba campagne na bango tout le monde peut présent oui rançon na kena bulungu a ça peut campagne souci na ye abi amoni bango ba musicien ba campagne négligé yango ye azaki na besoin azwa poste wana ya députation a côté pas comme rolobela makambo ya culture na parlement dommage président kokate président oui rançon na sala vidéo ya 2 heures ba résultat bima abi pena imo bakati nga nanko mama tsaka kongo evide to connaît la chose tsaka kongo to connaît la chose tsaka kongo kasi wana pasa ka muninga bino stade pardon to connaît la chose tsaka kongo nga wana ila nga tsaka kongo na makamususu makama batu na linya ngutu te e ba kombo mususu na ba mauvais souvenir na linya na nga te to connaît na biso to connaît la chose mama tsaka na présent vous avez mauvais souvenir. En tout cas, nga ikoma mauvais souvenir. Je préfère te connaître na biso. Te connaître na biso ne to na biso na tsaka Congo, imère na ngeza bien. Matumboli te mauvais souvenir. Atumbola ki yo. Te nga ka na ba souvenir na nga so na ba no zonga na okanisa vi na nga na oza bien te. Te connaître na biso tsaka Congo, oza bien. Na bona nga ba makamususu wana nga na otika journée obeba. Pour ba souvenir ba no zonga. Au vandi nakanisi opoani nakanisi opoani journée baby tikanga na zana ngala la muki bien santé kitoko choc moko ezate oli okanisa kasusu na tombola ka brique na sopara mai na sala boy ikoela nga boy boy mais tutika ngaka tutika toko tina so mama tsaka Kongo tozana so bien tozo ngasko mama kala makambo na ndimi mais makambo na omona kezo déranger souvenir na nga na bano boya yakala peto tunate olobi yakala peto tunate oko tuna na yo mais soki na moni ke déranger souvenir na nga na komi ko éviter eza psychologue mom ta yebsa nga olobi pour garder santé na yo bien so moni place mo li solo mo zong so souvenir ma be kima yango OK kima ko banolo bango atolobi vérité mais yo ko so pour souvenir on bano zong elo na mémoire yo tamso kansa ko sala bien mais en retour au bien te ko déranger c'est mieux que ko bossa na ba makambo wana wana bina psychologue mon taïb senga et na pesi raison ya on a comment vivre bon on a le bien en émission batum super boza na émission o boya tamso lobby bo comprendre que dans makambo na linso lobela ngote eza ba souvenir à mabe ezonga sauter na sa vie na nga mususu talande na la moka elelo kitoko journée bano be bangai ngala bien sur journée to solo la ngala bien sur journée na yo kuta plein boulot azo sa no boulot na zeli na patsa na papa bombenga na kuti bino na zaki beni tongo yemta la musinga papa bombenga abi mwana nga la muka nazo leka na lina yembela pe tsaka Kongo lokola nzemba tsaka Kongo yo sa très belle chanson na yo qui on peut kitoko biso sa msala avec âme wana na yebaka phrase okutite bana botama mta lubana psango pe asona papa wemba ekomani yemta lobadi non ba léopard on ba travailler avec âme pour atala ginde to salelaka alors biso so to lobito sa eloko to sala avec âme et puis musala ngo eza don eza ko forcer te donc ngaso na osala eloko même na osala g eza jeter moni eza le roi so que kuta na assassin atazo sexuel ba obare okaka ndeti biso na ba guitare ndo ato kutinga na za mal à l'aise ata ne moral bebe so pesi basse e beta kaka donc le moral ngo bebe zo nga gezonga zonga bien est-ce que nga bebe so moral en tout cas au moni na vie tout ça batuti ngam na zo biso eza nzoto nanga eza na ba masolo mususu na yo ki ngo bebe sanga moral ya masolo muso vandi pena liboso na bana supporter siko na ko souter ya un psychologue na ipsinga bien te alors faut éviter so monika masolo bon ele pembeni éviter yo mto perdre vie pozo ka passe zo ka souci wana ya opesa yo mawa wana eko cause ba problème na nzoto donc solution on est que faut kima ngo pena na vie. Pour ça, le fombo, to yebio na monde de musique. Est-ce que l'orchestre liboso beta qui capable de caler un peu bakoba? Ah non. Nangana na botami na ndoka musique. Nga papa na nga zaki amoureux ya musique. Père na mso zaki na phono. Na bandi bato bazo tala
bémission ba yebi nani on a quoi aux ana phono faut en avoir moyen phono ezaki ne le lot wana ba lecteur ya ba CD ba lecteur ya ba flash kale ezaki phono tourne disque remplacer qui en mais phono père na chose azaki na on ndako donc na botami na ndako père na chose azaki mo mutu phono on elaxi ke bozaka na ba disque na ndako na bino pour ba parents ebele bazaka na phono te d'où bana na bango ba bénéficier makambo nga na bénéficier te le père na biso a fait phono ta ba phono silingala a sombi tourne disque 504 Philips siko sirwa ezaki ba disque vinyle donc était comme na ba wenze na ba victoire père na biso somba kaka ba nouveauté à l'époque ezaki te ko ngana za muta lo fombo na somba ka lo fombo te ezaki pena so bana ba bimisi lo fombo bimisi nani kuna bimisi kingandi kuna bimisi père na biso lo bikeno sombelanga ba nouveauté so eza si nouveauté bimisi eri wana père na biso somba do azaki à la page d'où le pan on a biso ndako na biso ezaki ndako ya musique père na biso lingai ko sepela père na biso azaki pena moto jour ezaka ke jour a fête tourne disque za wana libanda ezo beta ba disque nyonso et puis bato bazo ko vanda pa na biso siko parmi bana na ye grand frère na nga Shora Mbemba il azaki déjà musicien nga na botami na kuta ye musicien ye azaki bazaki na orchestre na bango Flanel à l'époque mais aya ko sala orchestre na ye Fogo Star wana yango tango na komena deuxième primaire Fogo Star déjà existaka primaire deuxième primaire nga wana général des fois au père son âme ayemba pas grand frère nanga et puis avant dara awa to vanda ne awa na ndako moninga na koli siko grand frère nanga na Shora Mbemba ba rep na bango ngane mna kende tana okoma ba 4 5 ans ngamna okende ko kombola place ba répéter na boaki mai moi mukezo ni tellement na lingue musique trop na zaka na vina nga na tika ka été et puis via comprendre que petio alinga trop ne zaka na famille nga pena na kangama na grand frère nga na zalaka na yi et grand frère pas comprendre que petio alinga ye azo ata bat ba obinga na nga vie alingité et puis so na moi pena que bo convaincre vie pour pas na pso de lo centre pena ya bato quartier ba vie na pso na pesi mbote ba vie Gabinza ba vie Lebo Léonard Lebo ba vie na biso bele ba vie Kiribambel baba na oya ovande la mingi ya pa na biso siko bango ba vie na biso aba kombe baloki mange bele ba vie na bazaki so ba yi awa siko bazo linga tenga za na bango siko vie pe omona abi abotika ye kaka za petia linga te aza mona muke falongwa ngaso na sentir ka babandi kop wana na ke pa père na biso donc ba vie wana bazaki so ba yi na ngana bosa na vina nga wable na pesi mbote ba vina so baye babandi kop oh non Shora ndeni petuna lingo vana ngana ba mikolo biso ma solo mususu ya ko yoka ate ngasi ko na zaka wana so na santi ke bali ba convaincre vina biso ba convaincre Shora ngana longwa ka na tiki ba wana ke bisa na ke intoxiqué père na bi père tato na vandi pa na biso batona baye ngana longwa wana père na biso so aye ba panzi bango ayoka ate explication te ngana yimona suka ko vie Shora zwaki akoma e prudent so ba bandi ba jena ngana ibisi bango botika ke no benga père to panzana aba koma e contre batika nga petit ko na kola ki drôle mona ba obeta G6 nga pena yo vienga pena kotati puis za 4 yo bonjo wa no ke ba makambo ba botanga bongo mwana ibie nga pena na beta G6 mona batalinga petit lukela biso nini ko po ba mwini lage e komi pre ba kende po so ba boy père na so ya ba obel ba olongwa mona ba koti ngai so ba julinga jemo ba bi bon G6 yango mi ambongo so na yeka vie nga pena ko kota tena beta o petit so dans la no koti combien na ke ba père na biso na bi père ba commission ya mbongo pena za besinga yango mwini ba vie papa za kino comme to motivé yo nga père na biso apuyanga na tout yango moni ba vie na tita na kenda ka Paris ba vie na ka bazaka nanga ba vie wable ba vie na nga Gabinza ba tika nga te ba vie Léonard Lebo o mona partout na odapo ba mesana ina nga banda bo mwana do bango pena ba kolisinga après ba komi na jemoko ba comprendre que na koki ba na mama mbongo siko ba siyokani so na ye baba no tinda nga tina olemba do ba sali pena jeke soko ye moko atindi ko zongo tuzo ko muso atindi yo nga na comprendre ba ma bi ba vie
balingi na zana bang na koti na pale moi ba père na biso bazaki ba génie bazaki ba organiser na pale na biso to na ba boîte à couleur tout eza na ju chemise na mo pembe ponga bana za artiste bana bo mona soki to daki bien encadré le ngane na dessinateur au saganate ponga bana na komaka na niveau na dessiner yo et bimbe na yo wana na ba primaire mais bon musique est important qui na ye na ndaku na ju chemise nanga na sali yango na komi na tinda maka te na ju chiffon na ju couleur na bambi na longoli fe yo na etikali siko na chemise na popula na lati na ye contre mi na telemi kote ba vie nanga ta ba moni kaka ba be petchango aye petit godé yaka kino sombela ngelo na tourner ta batali kana sima na tinda maka ba vie ba se kama ba ye comprendre que petit alingine ka awa tout tika na biso ye po niveau de komi père mango ya so benga na biso place ngasko na kolina veshora yango wana donc so ba vie na ba ye na za wana isali peke ngamo na comprendre que so ba otinda na kenda ka ole eluka ba problème donc na otinda ma na osala tout ba lingi mais na komo yede bango et comme bena drumer na bango yete rep général des fois faut insister pour bien agoda répéter na biso pour na kimona mukena so na obeta déjà eza blague te et salami na koko na ngamo lelo na 6 ans na ebiso soka koti na drumo kamo donc salami kandenge salama yango no moni gwa musique et puis vient na show en orchestre na e faut la banane ba répéter avant na biso ba fait cheke da paix à son âme cheke da batimso ba ibeta za chanteur moi utaka zaiko ba sala grand zaiko na vie na chumano moni Congo a réponse e pesinga ilo mona lo balelo presse na biso bo la musate moni Elvis Presley ba kufa kala ba Beethoven ba kufa miti lo totanga ba po presse ya mboka na bango ezongisa ba ta le temps lo ba cheke dambo ba mso ba ibite pour anini presse na biso merci no lo bitoro ba mamwa kala na encourager au continuer nango presse na biso ça boulot vraiment boulot ça bien mais ba manque ba biloke belezangi donc ngamo pe on lo na lo ba boita msusu bambule belé so bo changer te ba tout pe ba ya lo ba bossa lo fombo ok le fombo le lo za mutu ba bossa nete nde ba Beethoven ba sala nde biso sali donc to ningisi mboka to tiki ba partition ba no yekola mais lobi ba to ba bossa na biso ta to kola na kenda nga stade de 20 mètres mais na yebage lo ya kembo elongia mayanga ngana yebage pana biso na kenda stade te presse nde ba journaux et ciao moni pena mayanga ye o kibonge na yebine longa ba kidumu ba kakoko ba vie wana biso de bana mike to yebi ba mpona ni presse mais le lota jouer la journée na vita kuna na quartier longini ba yebite na ba cameraman na ba surtout ba journaux bino bémission voilà ngana sepeli no makasi na en tout cas question no e fungolinga pena e na sentir que makambe belé zozanga biso o faut salama to yebi ko reconnaître te pour anine ça modèle mboka faut ba banda on enseignement na primaire bana ba reconnaissance c'est ça très très important yango moni mutu akoli akoma pe na mbongo ma ako reconnaître mtaida ki était pour na nini ayiko langote. Donc l'État ils ont une obligation pena na ba école primaire baba no laksa batu ba notion de reconnaissance yango moni le lobe Elvis Presley bazali bana miso azobota malelo malata aloko Elvis Presley po ani bazo rappeler bango mais biso wande na tanga kombo cheke dambo mama suka na chanteur na Congo wa suka na chanteur pe à son âme ngasiko ba viana baba na répéter apa na biso na yoka na bango. Et jour mususu orchestre moko boy tout yang bazaka na concert ba beta enlever do ya vivre la musique juste na sima na biso bar moko ezalaka na nif drumer na banga zakite ba yi pa grand frère na ngashora mbemba babi to beta ndule lelo mais drumer ate yolo ko za star à côté lukela so drumer na quartier na bino shora bano luka ba drumer aketala vina biso mo be machine na pese mbote via zaki drumer na tuisana via mazakite akebenga so vie chill avec peu drummer tous les deux drummer baate via zongia ipsi banga en tout cas désolé ba drummer tout ya quartier bazati ba no regretter tout sukande nini via tala bi
petit na nga wana pa amekaka na ye petit yango nga nanu nabeta na nga na orchestre te na répétaka na vie mais nabeta mpe concert moko na vie vie ndenge ezalaki alingaka petit na ye en plein concert abilelo bomona ndenge mikolo na osala na koko na nga na omatisa ye na podium po biloko wana batikela yango tante eloko aza na don fo na encadre azala na 6 ans nga vie shor ayebisa nga wana naki na 7 ans ntango abetisaki ngai drum oyo anga koko azala na 6 ans azobeta akobeta mpenza ko bosepela vie sikoyo jour yango vie atali kaka babe peti nanga mpa mekaka na ye bokozwa ayedene bino wana na première seo ye na bosana te jour wana osokola nde uniforme avion baye peti ya koyede biso nakoti naluki banzete batoke peti obike nabeteli bango ntango concert esili na ntongo bayawa babi shora tozwi peti na wakomi drumer na biso aleki kutu drumer na biso mwi ndenge na banda miziki to na bandi wana après wana naye kobeta na fantastique mondo fantastique mondo ya papa Viekolo navandaki na nga mpe kaka namona bamasa mo bayo biso za na concert lelo makambo yango ngeyelanga bon oyo na concert lelo bayese na biso aza te ngabi nga betaka basi na orchestre te nabetaka naka na ndako abo grand nanga moto aza basiste natalaka nde abetaka alakisa nga mo bandamdamu me ya miziki te ezaka ya loisir ya ndako kaka babi te biso za na bayese te lelo fo ya koyede biso ngabi to bana ndeni nayebi makambo te bainsiste toketi na rep na bango ye moto akobeta basi bango olakisa nga nayebi do te nayebi re te o note moko ya miziki ata ndambo nayebi te ekomi kaka bon nze mongo eza boye intro eza boye me nazokanga intro yango nabeti yango mpe me nayebi nanga te makambo na obeta obike na poko mpe na lave toke concert yango ape na cosmique ezalaki centre culturel moko pepe feli asalaka vie na biso manwako asalaka centre culturel moko na coin ya eyala gambela toye wana alivere do grand zaiko tobanda obeta ti sikoyo nga mwana moke gitare elingi nga kilo moye natelema nango eza te navandi likolo ya bafle tobeti ti mpe esili vie manwako abotama na don ya koencadre tobetama levele do ebele me namona bageste wana te balider wana dayero omona kutu te sakendaki ye mpe na ye vers biso abengi biso abina sepeli nde bobeti boza babon bozopromettre mamoka bandi soliste na bino apromettre chanteur dajo mpe asona makufa azopromettre namonaka tourne boye nasepeli na bassiste nayebisi yo place nazalaki nayoka mpenza nzoto eningani premier jour naya kobeta nayebi nanga mpe makambo na obeta te vie manwako andimanga le même jour alobi na sentir yo ozala un bon bassiste mais défaut na yo ovanda na bafle na miziki bavandaka na bafle te phrase ayebisanga yango wana ezalaki vendredi fo toya soki obeta samedi vendredi wana toye mais quel esengo na nzela mpo tozobeta makolo banda kuna na gambela tozoya ti bumbwa nzela siko toke na chanteur na biso moko accompagnateur na biso aka monoko ye mutu alobaka tro kuna bakumisi ye te nzela na mobimba baposa babunda ye azolobaka tala makambo peti okuta ye ne kaka lelo gode ye mbandimi oyo agangela biso ntongo pokwa bandimi te manoko atangi komole te nzela toye nga siko esalingi elengi na ntongo nayebisi vie shora na bivie lobi nabeta concert na basse obeta concert na concert mais vie nayebi nanga te wapi do wapi reli vie nanga azolinga mpenza papier feuille asali ngai porte asali nga manche ya guitare basse atie bambuma wana mpenza ndenge ezalaka ane olingo mingi ando olingo progresse wana tu yanga te ye so nazalaka boye eza vie nanga shora mbemba vie nanga tie mpenza awa do awa re awa mi awa fa awa sol awa boye nake nango na concert yango na samedi na tiango sikoyo na bafle lokwa vie aloba ye tovandaka na bafle te na supporte natelemi kaka na esprit sikoyo soki babi toke nzembu tel natini nzembo eza na note nini ofa natali feuille vie asalela ye ngai natali fa eza fa yango natali manche fa yango ale toleka
na banda bongo et na beti pe conseil ba ndiminga lisusu na koma basiste. Donc voilà, après wana fantastique fona pesa merci na mukolo nango ezaki papa Viokolo grand encadreur na biso na Bumbo ya encadrer tout ko bana na théâtre musique jeunesse tout azaki yaza papa moko tilo tozana ye aza papa moko biso Bumbo to bosana gete ya to loba na Nzambe pe abatela ye kaka biso zana ba papa na tozaka na bango tozana tilelo aza pa en bonne santé na pesi so bambote belé papa Viokolo. Et après wana orchestre mosu e sale logo le kufi orchestre mo ko salama ya présent Jofi Filando choc mauvais mais président Jofi Filando a yesu ka papa wana encadre orchestre to bano répéter kuna siko vient na biso mo bijobonga aye rep ngo ekutanga na basse siko vient na zaki chanteur babeta na veshora tanga kutinga na basse ba mo bi orchestre wana ba petit godé minimiser on orchestre wana ba petit godé ngana yoki ngata na yoki na ki toucher na bimi na kimi na ma ba répéter c'est on a posé au bassiste ça le quoi les lotés le fond marenia les lo ba baisse ba comme ebele c'est on a posé au bassiste babundani bazwa baisse c'était ba mais yom to kimisa petit wana zaki na ye mona ka vianga ina parler petit o lavé to ke rep ve jobonga petit lavé to ke rep petit et comme époque na ozo beta na chouate yaka beta on peut bien na ina ko mi baisse na bango choc mo veut après wana na kekota na Izeti les rois et qui orchestre moko na commune na Selembao na président Maji après Izeti les rois na to sali Gal Mushashino ezaki orchestre ya fondé Moji azaki ne musicien te yem ta fonda kiango mais biso ba premier musicien ngai na basse samouraï na solo Azosé na accompagnement isaki succès makasi na Bumbo Gal Mushashino dia kisigiti après Gal Mushashino na keko kota na Sipero wa John Nickel ezaki na Kasavu ba uta grand zaiko na koti na grand na Sipero wa John Nickel après wana na ekota Mbatambuta kese mo ezaki na Bandal ezaki wana ezaki avant ba wenge wana okesa mikolo donc à l'époque wana okesa mikolo wenge za okesa bana mike ezaki na Mbatambuta to répétera entre Sirina Dibabo Manatinel wana toujours beta wana to laki ezaki la plupart ba musiciens to pas John Nickel na Sipero ba jubiso na ba geno pour boke se kalelaki orchestre ezaki ba mikolo ke ezaki ba musicien te ba jeune na quartier ba mona na moi 1 franc ba chaque orchestre ba jusqu'au ba musicien ezaki tene comment le leader à cette orchestre na mingi ezalaki ba jeune na Mbatambuta pe ezaki bongo ezaki na ba jeune na Dibabo mana Siri ba chaque orchestre na Mbatambuta ya ba pe ezaki nkombo kutu Mbatambuta pour à l'époque o tout ba ezaki na ba bana mike ba lukeli ba musicien oyo ba na niveau likolo donc tout ça wana muto kuta kupusa na biso te soko yo komba mina o mikolo mais nga malgré âge qui na ki na mwana muke pena après Mbatambuta na ye ko beta na Kusuma Star ces orchestres c'est ya Bumbo président na biso Makados pe asona mi patika biso na beti na Kusuma après Gal Mushashino ko zonga avec président Sek Situata la Belge lelo komana ye mutababali aza pena encadrer la makasi aza na ba fekofa kuna na ba balina foot Sek Situata la Belge wana président nanga azoksi Gal Mushashino abi gode fo zonga na Gal et na zongi so na Gal na bosa na ate na beta histoire ponga na mission de président babundelanga ba président ba orchestre mi balé babundi donc moko Situata la Belge ye wana akoma na fekofa moko ordaki na Kusuma pe asonam président Makados donc babundi na misu nanga et puis président monga bimisi Kanif Kanif pena wo moni pena to yo moko to zonga sima ngala wo mobanga donc oyo keza ba misebele lisolo yelinga lelo eza misebele na babundela ete on va te dire ba histoire na bisote o eza mbali bosona lobango na lobango te eza vrai président Sek Situata la Belge Sek Belge to ben araye
aza vivant lelo bato baza na monde abale bayebi ye OK. donc lisolo nazobetela bino lisolo vrai deux présidents babunda mpo na nga nde bawela mwasi après wana so eza kilio bakokoloba kiyaki kisi te eza kisi te eza oza tellement important OK. omoni nga nasali université te mpo na nini nasali école primaire na oyo tobana obenga secondaire na humanité na obtena diplôme na nga pédagogie générale nabetaka déjà na mpire bakoba donc nga ntango bani omona bana bazwi diplôme nga na mission pierre et puis ntango baobimisa bajournaux ebimi kombo mbemba ndombasi azwi diplôme nga na botswana place emoro akufaka donc nabetaka kuna pepe kale baya kokunda emoro bazongi kuna nde bayeli biso baresultat tala yo ozwi examen d'état donc ils appellent les sons pour baninga na biso ebele surtout baloba français trop po biso moni français toloba yango mpena lokwa mai te yango moni tosala na biso émission na français te mpe osenga na raisonnaka trop nayeba na otya article nini po biso tovivaka na lingala torepetaka na lingala toyembaka na lingala mais toyebi français tokoloba ngo mpe mais koloba oyo ya bamaso balobaka eza na bamisie mosusu baloba français rapide awa mpo bango bazalaki batalent te baki na batalent te baki baduwe te ntango baki bana mike babana otanga chiki calme nana obenga ye biso totanga na chiki bato okesela bino si bakotaki baleki mpenza na ekole baotya oboye erarep yo mosuku totala na osote mire ndenge nini omoni vi biso osali na bomwana biso lakwa ba Michael Jackson tozwi temps ya kosakana te tozwi temps ya kotanga te mais napesaka merci na baparent na nga mpo basalaki tout nazwa diplôme d'état fils kata diplôme basalaki tout lelo nazalaka na porte nga naza na ko misolo naza na autorisation ya kotanga na isipa bapesanga temps eza te pesanga lelo naza ingénieur de son lobby voyage lobby zonga boye voilà mais eza na baninga na misusu ntango aki misien na bomwana nakokesa bana besoin na ye te aya te tali bango te na ye ou absence eza remarquable eza kutu te ata moke te bakenda bachik bakota baina bakenda bauniversité bakoma otya monoko bazalaki na batalent te na bomwana biso toyaki na batalent toalaki dera baya koyibaka biso meme omoni mpenza bato bayepa na bino bazotala pere na bino nga totala bango bagire ya te bakosalaka basine ntango kobima babake na yo okebetela bango nga nakomaki na moma moko borkese repetaka en fonction ya horaire na nga oui naye nayebisi nayo repete na 5 groupe na mokolo naye nayebisi na Izeti le roi na yo mopenzi toyando sala pasi te mosala omonaka soki oyebi yango soki mpenza don esalaka moto pasi te omonaka ndenge yo tozala émission boye soki eza don obana oyokana opasi te okobeta mpe 5 émission so moi moto asali émission liboso alembi bolukele mosala ero do eza ya ye te cameraman ndenge azana soki eza don na ye akobana ofilma do mpa na ye eza passion esengo donc nga ti omoninga boye oyebike nalali 4 heures nalali Dieu me voit nalali 4 heures du matin na réceptionné ba guitare euti Paris Rama Ramazani na pesi mbote na félicitations Rama guitare eza na bato nango Pichu Concorde bango mibale batindelinga ba guitare le temps eyaki na format moko ezalaki mpasi mpona bimisango e na bundi avec bakotya bamega ebele eyebi baconnexion ya mboka na bendi yango na bandi kotya yango na nzembo e bavoix mosusu mpe eutaki libanda donc nalali 4 heures du matin papa bombenga betelinga porte lelo naza na ezalaki à peu près 8 heures juste e banda nalamukaki ti sikoyo nauto travailler na papa bombenga sikoyo tokosala no émission naza à l'aise so omoni kaka moto abandi eza mosala nete bolukela ye ya ye donc nga nazalaki na ye na Izeti le roi nayebisi bango nga vraiment nde na boyenaka na temps te temps nanga ezalaka banda ntongo ti 12 heures rep ya Izeti ekomi de 9 heures à 11 heures be 12 heures super wa John Nickel tobanda 13 heures ti au moins 15 heures 16 heures tokati na ye na Voza tobandi 17 heures ti 19 heures na bimi na bandi mbangu ti bandal na ye na Mbatambuta na répété Mbatambuta après nazongi ndako na osala vie na nga bongo par jour et tant na ye kokola
Tant na beti pe na industrie musica orchestre mo wa Kasavubu ezaki juste na coin ya avenue Shaba Kasavubu industrie musique ezaki wana donc ezaki ya bato batekaka babiloko wana biso basasi orchestre na bango baoyeba te so baotala bemiso bomona petit mwana obeta drum wana ezalaka nga na beti na ndi po na obeta bongo ndeni na obeta kote miso na beta drum kote miso na beta basse na isiti le roi na yaki comme drummer na komi drummer bassiste tamba yako découvrir ki na rappé bassiste na voza orchestre la voix des ya Masumu de Brende na zaki bassiste super wa na za drummer mwende na kabona na journée wana na répéter bon sikona ekuta na vie na ngamoko Otis Ndiati azaki drummer to beta na isiti grand drummer ba prof ina bana ina te ba prof ina à l'époque ba yebaki po ya ine ku mwana ina te mais abetera ba prof ina ay bingi ngalo bi petit nanga oza mystique yo pena oza doué oza kisimbi mais siko faut poner loko moko no ozo beta boy oza dire te na nyoso et puis obana oza limité nzamba linga boy te faut zala faut se spécialiser ne loko moko beta drum bien beta pe basse bien mais faut pona mo faut ça choix ngami na ibise bina vie ça il a un choix de ce le na za basi c'est vieux na ça choix Otis Ndiati na pese mbota na Grèce lelo na vandi benga vie you ça il a un choix viens na bi petit ndengo beta la basse ezande mususu na yoka e mbala do ida loko nzambe mbala mona sokoli mabona drum banda mukolo wana tilelo et tant na longo wana na kobeta na dynamique achat ya présent ligijo pe ya sona na beti na dynamique achat après quartier Mombezo melinge vandelinga yo ni grand homme de l'accès au musique aux ingénieurs de son grand na yo aux installateurs d'aéro bimana instrument au liara bala ponga bana mona mukemi na bimana instrument ba ko loin instrument ba futi ba grand nanga ka delna pourcentage carré na matisi yango toke place concert gozala mwana muke na bengi bato makasi encore sérieux wana bato bana besoin concert na bango beta ba ili wata makasi tombola ba flot chako na tombolo chako na ponga na mema ngala installateur na installer na sali son concert beta so quartier mo me vandelinga babi yo penza grand no l'accès au musala ok ça grand no eza obeta kateka obeta kana libana to mona kona ba TV ovi ba kokanga jour au moyen na salle ezate na côté na okesa grand frère nanga super choc les chocs en bemba et yamwana tout ça qui ba mandundu e kanga mokilo et pendant que na côté na super choc vient na mo vieux franchard ayi alobi petit oyo tupo bango tout na catégorie ba misemi bala na Congo ezana ba misemi susu balinga typique te ya musique na biso pena rumba bango ba misana na ba jazz ba reggae ba nini ata na tangi komba reggae na ngana bossa na ngana sali sumu ta na bandi ba début na ngana basse na zaki encadré na vie na ngamo komne Syria na chao jamais na ko bossa na masolo abo Syria na yoga maître Pino satanga kai Syria na en chao ye mutalaksa ngai reggae tongati umona baba ise babeta ba munoko awa so ba yeba te poani na beta bo ponga na bandi ta na bandi ka ne bandelo na vie na zunga bango ba yine kiri na bango noa comprendre gasko na rapeti na bango kuna to beta ka reggae barasta to bang yes comme ta côte sanga de na za kabuna na répertoire Bob Marley tout na nzoto ya on ba te bilba yeba te on peti sanga beta ka boinde ni dona za na reggae o zetu na zolo ba ona bandaki zeti le roi ba beta ka le roi vivre la musique donc ga di début na nga na oye ko la de maître Pinos masuwa chichampa wana ba professeur nanga ban mutu na ye ko linde wana tana bandi na ye ko lié ko la ba vie nguma voilà za ba masolo moko na ko zanga on te ba vie ba pius donc baza bato na benga on ba professeur nanga ba vie Deka ba vie Flavie Makabi ba vie Bovic pe asona mauta otika biso ba vie Seli Bichu ba vie Dada Kombe ba vie Jomali donc ngana travailler bango yango le na za basis donc na ko yakte ko beta tolo alo fombo sana na respecter ba professeur na ngana pour so bango ba beta raté tamsunde na ba c'était vraiment et sans oublier grand frère na ngamo Chorambemba pour yem ta pe bassiste et ko sala ke
na koti orchestre grand frère siko vie na biso wana ya lobi petit musique bino betele da manzanza yo lokoza mayele na lingi na mema pa 25 bar onani prêtre na musique ngapelo wana lela ko apprendre na kena nga pa vie wana na bandi comme élève na tozaki belé na génération na ngai tozaki na lelo na pesembo te prof Gabi oya basse prof Gabi tozaki na ekuna mais ya zaki clavieriste na ngane na ki bassiste na ye OK tozaki pa 26 bar to ekolisko autre musique rumba OK donc kuna to sa jazz ne le ba jeune bele ba ya ka ngana seka ba o ka azo finga typique musique pauvre ezari chite sikoyo musique eleki passe des atypiques ponga kuna sona ke kuna na pia kula bango sona yepa na typique na pia kula donc voilà eloko ya mutu ya na zo pa 25 bar et le long zongi na pesa ba merci bele po yimta yo ipsangai yo za passer c'était oza soliste bizarre te lui non bon biso solo to lubaka soliste yana bité solo za muto aza vedette na nzembo mwina musique congolaise soliste na biso vieux Popo Lipo soliste na biso vieux Manoa vieux Roxy Chimpaka soliste na biso Laurent Kadogo te iza wana elobela ba congolais soliste aza muto aza en avant vitimar bio oza en avant ozobina na basse sala ba phrase d'ailleurs banze moto doko interpréter ça nze mususu pasi c'est mutata soliste kuna do obi obenga soliste azaka guitariste mais na Congo à l'époque ba balance la rôle à solo ya ba pesa ba soliste yo oza soliste 20 bram ta pesanga idéologie na yo na bimaki nango na ye nango ta na ye na typique to beta na pire vie ngana banda na ngati pour les aki ba isi dem dako banda moi eloko ngombo soliste abeta nga venga na sala ngoti ya omoni tikana ba ivetibi même pas na Johnson na nzema chaka ko etikala eloko wana eza polongolango leloti ifanda peneza ba inspiration nzambe mais na jo devoir ngo ba remerciement na pas 26 bar pe à son âme nzamba yebi pa molimo moto ifandaka et na arva na kimia po bana na yo ya encadrer moko na bango ye toujours vivre na mokili puis combinaison tangama voilà donc voilà ba début na nga donc tant na kota ki siko pa 26 bar na zo sangisa 26 bar na vie na po awa choc na ozanga te siko pa 26 bar et puis siko nditi et l'équipe kuna toujours abena bala siko awa na ba quartier za kan nditi mo le genre pas 20 bar pena maman na mbongo OK et puis to beta na biso chaque jeudi na aquarium na inter to beta na so ba jazz ba musique mususu pe vie asa pe musique na e meyan senga oui ça la propre musique ya ye mo biso tout côté na idéologie so to banoli ya titi blague te de so ko ye wana pena fo o lenga siko ye o sala ki kuna na bano ba ile na ngape kota pare et na kombina raro ko je me suis surtout beta boy vie barosa azaki soliste azaki kolangalanga totanga makombo pombo kana biso bali ko bossa na trop barosa blague te parmi ba dernier soliste drôle ya Congo po babando sila ba soliste makasi awa na kin na limite tozana ba so ebele na lina ko blessé ba tuté na kina on est au solo no soliste faut jouer na torche soliste maman et bien là ba orchestre ça azo biso faut jouer torche ali na polémique te pour nam da polémique na polele donc na kine to za boy na piscine le champion yazo betana héritier Watanabe soliste pena parmi bararo batikali mais yaza pena piringa makasi ana pese mbote Japan pena obosa te japonais vie wana baroza ibsingai gode o do a supporter boy ko kende abina ko kende te avant kende fona sola na mwana tango concert sili na inter
Si on intérêt on peut dans surtout si on équipe ça pour quartier ba il nous ba place ko tala ka ngana vana na bumbu ko vana interne na mesa wana ba lutu ba ni ba chile ko zo dame décoration déjà décoration à table na ba lutu wana ngezala na ba nini mo du lutu bo 20 simba na talo yo fourchette à la koto beli koto tala médication so dozi personne vient la 20 simba tala biso wana mwana mukete tala kanga na montando na kolo nanga ponga pena tina million na kimokolo nga pena meliti na kimokolo donc nga mère na biso sala nga fufu pena ba 9h bula fufu quartier mo mebi tous les bamasa na ba 8h baza côté na po webi ke bula fufu pa go desi rozala bula fufu nga na kolo nanga fufu babilo nanga moni sira ba mère na biso na ibite lelo ekoma boy poani biso biloko elalaka soki elali na tongo mama na gumo na no monate ezala na comprendre un peu feeling mais lelo ekoma so biloko elali ekoma ngai na ibite peyo babwakela biso ba plan na likolo sira kala so plan elali ou bien madesu bien mfumbo elali ekomi ne fe moko na no monate do so liango so senti pena na sima ba misisi zo ningana elengeleki lelo na comprendre ba plein là to da mango soute nga ezaki siko na tongo mère na so sala nga pena bula fufu na ba plein là ki siko mère mona to isana mère ba emembunga na kenda kuna na peso makabi asala makabi na pe makabi masa nga so ba ye to zaki ba fan exécuteur to tindi exécuteur to pesi ba kalingeli bisong kalingeli biso bon so pe retard ezali nga mona kalingi ponga na kolaki na mona suka mère na biso ateka na marché déjà 11h biloko ndako ye biloko olamba 11h tant biloko ne ye yanda ko ye yanga pe na zaki pena ba caprice bolimbisanga donc soki ba plan na yete na o menacer parler mabe mona ibisi bango bon po kala so ibisi ba parents na ko machege sinon comment chege yaki comment fazer na comment fazer fuma ne ba olengelo ngasi ko na ki mona suke sangana na yiga suki na bizelo mo ba pena so na pusa ipembe nga binga makambu na omona tina okoma ka fazer faut ba ça il a un rapide mais na so ko zaki chaque jour so atindi bilo oli atindi madesu tatindi mfumbo tatindi pondo faut ba sombela nga pe yanga ya moke na ba tomate nango yo fulamba nena nga pe na olamba na kola bongo ya mona ane na rabu blague te so salaire na betelo plan o comprendre te na lamba na niveau pena likolo ko sala ke na vandinga bia seigneur ba plat o na mona na mesa o so na bumbu différence za pour inter à l'époque donc na kimi na boke sa quartier otali bina ba chilio saucisse mo ba chango ba décorer ba chelo mo likolo ba du céleri ba chelikolo ba du nini mo ba che omelette na époque wana nga na yebi omelette kaka ba kalinga alia ki mesuko wana ba kalinga même jaune d'œuf na ne panzani te et bimi plat jaune d'œuf etele mabo siko to dame bon na mona ba ndula quartier ba fatilier ma bisa presa boite na lina ngo di makamuna ba de so ba ye na zo kima siko na quartier na zina ba orchestre na quartier na gina membre mo alelanga mabe yeso na boyi ko kinda lelaka nga na beti musique mo na biso ba témoin bazali na neto lo ba boyi kama mvoma azotala yaza bango ba encadrer na biso ba evala makuiza ba encadrer na biso ba yebi donc nga ba yaka fenêtre oyo omoni chambre o nga chambre na nga ya ngwana ezaki pika na fenêtre na mpanzi wana siko ba yaka na lupango na ba yina fenêtre ba beta porte godesi pardon lelo ko zanga te bambika no yango ba somi bambika ba yelinga bambika no yango to yena ngona siko sona ko mambika na fongoli fenêtre mona boyina bambika combien c'est non on a bien de histoire vraie so na moni ya bambika ngeza ba 5 ba se na juango nano bona oya rep na oya do fugu ya za osala tupo na ngandemo na ba mère na biso siko biloko na tu ezo sala ke ikoli singa bien quoi voilà siko yo vieux baroza andimi caprice na tout avandi albi ya okende te tito sisi kolia tango na lina tele maka benga yo akawa na ye ngape na ibiko vieux baroza abi petit elo ni ezuyo yo ka phrase wana tuna ngabi nini fi abi usa nini hao ngabi na kuma obeta aboyi
abi yo kozala basiste mystique awa na Congo barosa mtato yebisanga jo paix à son âme to barosa mtato yebisanga ke yo kozala mystique ebetelo betanga po ya à l'époque ayaka na dynamique acha amonelanga kuna moni ba mission biso ba mission to yebanaka tant okenda na ba groupe moko tala be wana elema public yebi na on dépôt public elanda mingi lo yenge bien disque mais ba musicien to yebana tant okenda otala na waya na repa ba massa bien na ndula ba massa na komela minake dumera ya bato aza mystique baroza bingana mona yo yoza okozala drôle la na mboko na basse kata makambo yo nali komona ate asilike linga obike swanga Jambe ka kotela nga soka mta lobi bona yoki siko na zongeli pe olina kata na zongeli pe quartier na komo combiner donc na zobeta kuna na beta jazz kuna na typique na quartier na continue na tijum suna mona gaga vie moye vie na msomo quartier via Aria Beba bati di mwana o via Aria zobinga na kepa via ribona kuta vie Boeing 737 empire bakuba bavanda torsini basala tala ba bolongo ba top son ba fufu ba gina ba beleli mo ba ya spectacle pena ribsa ba longola bilamba ba pitongo ye vibunga bina pito oyo beta nga bina ebiter foyoka wana tsko via sa quartier vibunga ba no critique empire ngabia biso basis bas mawa trop ba etsena biso tozana ayaka era lingi bazaka de mo azaki malade akota ko hôpital abimi aza convalescent azolo baga trop azo critiquer bina siko vient na chaque quartier mais so bino bona problème en bas c'est que bobiki pour biso na petit monde na quartier na ça leki monde entier na bas mbara moko vie bunge katina bina au final fufu bobenga ya via jongo série on va benga nga vie bunga bi bo petit so bo beta ya kasiko na me mon empire ngapita na yiki bongo na yit na ye ananzela ngabi empire okisa batata bwengana no beta kuna donc nakuti ba vie vers le non so lingi yaka no me mon empire nanzela sikonga okisa batata boy na kimit na kesiko ale na momana toujours préparer l'examen d'état na 6e des humanités na région de ba belève ba masananga na ipsi bango biki batampire ba yo zonga ba bia mbemba ko sala ngote yo tsukumino na 6e yo raté diplôme na zongi tanto aussi na massa na zongi ba via na pe bazelinga bia petit no akimi petit apa moningo misi via na mso aventurer ba vie pe ba kena ba ngana yesiko yo vie na mso shoka vanda na ngambu kuna ngana mse vie obike vie bunga yake azonga na kenda mpire via bon yo lobininga bi okesa batata ba joua guitare landa ponga na ki bien équipé donner na zakona na guitare na ngana ndako vie na nga shoka sombelanga na ju guitare na landi bango komika be vie na ngana be moni petit na ngayo petit ko kima ta leki mondati vie bunga koti kuna wi bon na ina na basiste ayo sa test ba boyi ba bia te sito ju basiste vie bunga bimo petit retard ba ju dia ba ise mususu bien ayaka quand concert vendredi concert on peut na vendredi et comme na vers la fin vie bunga bi petit na o matcha o so ko kite na ko beto mabenga bive to matara na matipe na du basse via bana o beta banda inert na ira via na ko beta via pesanga guitare na pete ngape na du basse na ona tshona ponga bana na kota na pirti na longo na tika beta na basse en pirte na tika la osimba ngote na ju yanga na che papa na tel gens plus mal réglé na un installateur na un ingénieur de son na bongisi pepe kalita bandika nazalaka pene na ide pesanga bolingo na yo etize panda na suki tina linzaka siko tozongizaka bon do bayoki baso na bayoka te pepe kalipina luki baso na bumeli wapi amoninga te tunanga na zapi na na point pas ba chanter ponga ezaki style nanga na telema ne ba baise ba na simate so ba chanter ba telemi ba sili nga na yo telema na ponga banda vient simara pesanga idéologie na yo tika binote o mutu asima jamais na zala mutu asima boya bengo mutu na zala ka na bango na chanter za nga na zao dans tout pour obina nga na obina siko na moni loko longolela nga na te voilà président Godé le Fumbo lelo
toujours moment le bon encore tout ce qui a parce qu'il y a pas bateau bah il faut travailler tout ce qui a deuxième épisode de l'émission na biso place trop banda penda entraînant na pic bakuba pour makamboza moi to solo le kalabo to solo kitoko iboso ba ko ngana be biso mémoire si ko monte ko tima kama solo bien soki ya forme soki ya monte solo bien na bano kima boy kitoko boy masolo boy to solo pena masolo on te ke li solo bebite voilà soki oyo obepsa moral de libanda OK mbote pour ata tanto to ya la deuxième fois to banda pas sosuka ki mbote na babota là oh bambote na batu tu mbote batu na sepeli na ba question na yo et ça linga bien à part quand mon ko na essaye ko moral beba mais ba question presque tout na sepeli na do pesa merci na batu tu balandi biso soto déconner bo recadrer biso mais ko finga ndeza arme ba faible pour le ba congolais belé ba komika makasi na ofinga et le quoi peut mboka et psama que ingérer public et dans infraction te na Congo et on bat ba message na bango o bazana monter ma gentillesse ba ko conseiller biso ba inbox ata pario to ye batam surtout déconner qui peut te battre voilà nazo pesa ba condoléances na famille na mwana ya tsaka Congo nazo pesa ba condoléances na famille ya vina biso nono o atika biso batu mutabanda lisolo batalako na pesa ba condoléances nanga na famille avait na so Bovik o akufa pe na niveau Europe nga awa na opesa mbote nanga na yo moko merci ndenge yeti na bumbu awa po toza pena na bumbu na sima caméra kuna nga na benga ba héros dans l'ombre de ya zalo kwa godé le fumbu ba omona na bango yeti me yimta sala émission na obosa na jamais papa lui na Paris fête bandi pour me coloser papa lui na Paris fête bandi pour yesu bo solane ye aza ya tinda batwa moi na bengo ça na tindo yo mo sa choix etinga kalande na orate tana na tinda mate sikona koma bena bavalo so tinda na kenda na hapo na comprendre ya tinda batu kana western bia tindo na ria bia tindo na monogram taba place ya tinda batu vraiment place moi bien non o so moni ba tindo na place ane sepel ça pardon papa lui fête bandi na Paris vraiment retenir kombo wana eza blague na bossa na zo papa lui fête bandi e banda be po nanga fait yeza blague te fête ko banda no santi que fête bandi et na pesi amoli mabasa prêtre les sous na niveau mokete l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi Gentolo Belavi.